Mbote na bandeko nyonso balandine. Tout celui qui tombera sur cette vidéo, je te salue. Comprenez-moi, je suis un peu malade. Ngongo nangeza moi bizarre. Je suis convalescente. Je suis plus malade, je suis convalescente. Pesanga penda bongo. Yaka penda vana na kiti ya liboso pesanga bongo. Et puis bato nyonso na bengi na kiti ya liboso. Ya liboso ezan ba warrior. Bato nyonso botikela bango place liboso bango nde ba fanda. Ce sont des warriors qui doivent se mettre devant aujourd'hui. J'ai des choses à vous dire. On va se dire des vérités clairement. Hein? Na web c'est bien de la vérité clairement. Na lingara fali, oui. Tout à fait. Si. Mais na sentir, vous déborder. Bato ba osala mutu na makambo ya fali na bana neza ba warrior. Lelo photo lo bango vérité za ba warrior. Ces enfants-là n'ont plus le droit de respirer. Bato bazo sala désordre makasi entre Fali na bana neza ba warrior. Et alors Fali doit se lever pour faire comme m'a fait autrefois Nani Kofi Olomide. Papa Kofi que je salue. A télémaki alo ebo tika koko tsadidiston na makamana parce que ça ne s'arrêtait pas. Le fait de voir ces gens-là penser que ils étaient plus amoureux de Kofi plus que ses enfants, plus que sa fille Didiston. C'est quelle maladie ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? Hein? Donc toi tu penses que parce que Lelo comme il Fanny a fallu parce qu'il Minzembe fallu quand il n'était rien là. Toi tu étais où? Yom to fongola mbanga na oloba na bana ya Fali. Quand Fali n'était rien, ses enfants là étaient ses enfants. Il aimait leur papa malgré qu'Ozanga nyonso tango Laura Lorenzo na banzembo wana mususu. Yo zolobo fongola mbanga lelo. Ozalaka wapi. Olingaka Fali na bolingo lakise lelo. Et après bongisi lio ba mabala banzembo na uti koyemba kala te après akomi star ya niveau akomi wana yango na yo komi fan na ye. Na Laura Lorenzo zara fan na Fali te ya. Tolo ba na vérité. À un certain moment, il faut que Fali se lève pour frapper sur la table et dire aux warriors de savoir gérer leurs sentiments. Balinga ka Fali koleka bana ya Fali te, c'est faux, archi faux. Mutu moko te na batoni so batelemi bazui monopole ou ba se autoproclamer bango nde balinga Fali koleka ba kanisa que bango baza na droit ya ko finga bana ya Fali. Pona bala ki sa Fali ke balinga ka et mensonge même Fali. Arobanda ko éviter bino quand il parlait de na ba télévision nyonso quand Fali venait nous parler ici de que ndengezana ya limbi sarate nyonso simba famille. Vous croyez que quand il parle de la famille c'est quoi? La famille c'est seulement Nana et ses enfants? Non. Même ses enfants qu'il a eu avant. Baza makila na ye, makila ya Fali yango ezo couler na nzoto akeina na kelia. Que personne ne vous trompe. Moi, aujourd'hui, j'ai dit que le comportement de ces enfants-là, et ça, le comportement papa à bango. Balingate mutale ke la bango esprit. Fali azala bongo esprit warrior. Balingate mutale ke la bango esprit. Papa na bango aza bongo. C'est l'ADN qui est dans leur père là, qui se trouve aussi dans ces deux enfants-là. Au moins, garder respect na bango, fierté na bango balingate. Voilà pourquoi l'autre là se permet de dire que non, l'argent ne lui dit rien. Hein? L'argent ne lui dit rien. Ah, na raison na ye. Nga na kamu rabino. Ah, ben rabino pe batata. Nga na zo kama boke ni ko s'en prendre na bana wana. Boza na baleki na bino na banda kuna bino ba mal éduqué à dernier niveau. Bwana bandeko na bino na ba famille na bino baza ba vraiment mal éduqué mais bino bongo ya ko éduquer nde bana ya Fali. Parce que vous s'autoproclamez que ne boa bana Fali. Est-ce que Fali a signé la bino procuration que bino nde boya ko répondre ka bana na ye na place publique? Jusqu'à aller à la limite leur insulter. Hein? Mwana azotanga classe, mwana azotanga kelasi na ye. Asilisi classe ni na droit. Bino bolo baka réussir te. A réussir vie na yete. Yo na 21 ans banda osani. Yo na 21 ans banda osala nini. Yebisa biso so ki ndumba te na n'importe quoi sur internet te. Na 21 ans banda osani. Ozoka zemite na 21 ans. Na 21 ans banda osani bazo photo no na 21 ans ba bimisa ngo batala yo ndenge ni ozalaki. Forme ni no bando bimisa. Lueur ata ya que mutaro ko tabo pesa total to sepela YouTube oh na ba biloko yo ko pesa bato ba chance ko yo ko lekaka liboso dire n'importe quoi. Vous n'avez pas le monopole de parler hein, aux enfants de gens. Parce que dans vos propres familles, vous avez des sérieux problèmes que vous n'avez même pas pu résoudre. Vous avez des familles déchiquetées, impossible de coller. T'as là.
Écoute, reviens ici, reviens. Vos fans na pena na kita liboso bino ba warrior, bo leki ici. Vous exagérez. Vous les fans là, bino kande bo konisa likambo ya Kofi ko matina niveau ekomi. Heureusement que Kofi a été sage, a telemi à lobby. Eh stop. Na mwana na ngai te par amour pour sa fille. Aboyi ba simba bana na eti na niveau wana. Pour l'amour, makamko di disto na sali yango ba Kenya batika o sala te. Batika la o sala ngote. Disto est parti plus le poids azoki pena, asali pena bras de fer na papa na telemi penza. Pobo mona bana botonde ba vandaka. C'est que quelque part ba Kenya na ba Kelia o makamba viva. So ba tele ba te ba loba yango c'est parce que baza makasi. Pour ça, on va la bras de fer, il y a solo aux akitoro. On va la loco là, moi na ya Kofi à sala qui l'ingez à bien. Mais Kofi, malgré tout ce que sa fille a fait, à reconnaître que wana za mwana na ngai. Boya la rabisa fa boya fo la ba mbanga na bino na internet a Kofi nga bana ba tumususu pona ko lakisa bango ni bino na famille ba famille parfaite et bon pour nga mo na ba problème belé la famille nga. Et belé énorme. Yango moni waka papa pimbo mana ko kokota na mo na place na wachela mutu na makolote. Et là, il y a des gens qui ont internet, ils font des lobaka. Oh, les gens qui ont kokate, ils ont kokate dans des nini. Ba papa na bino na maman na bino kuna bazali kuna mana ba problème ba sérieux bo kokakango ndenge nini. Bozo kokango ndenge nini bozo la bana batu. Bozo bo binsi ki ndoki nyo sona mutema mabe bombola telango bana batu. Muta boti bana ne kitoko bongo, azutango ya kotangisa bango bango ba aussi ça ba classe, yo kutu na famille na yo kotanga na za problème. On a diplôme moko douteux, on a comme il faut la cité, balé que nous bako tangate, mutu moko ba boti bana na ye, atangi si bango, peu importe que papa soit là ou pas, parce que ba conflit ezaki na kati ya famille na bango, yo lingo za monopole procuration fo ya kanango. O la ki sabiso procuration fallait a pesa bino, ba warrior soi-disant, bino ba warrior entre guillemets à likolo makasi, bino de ba warrior fo boya ko finga rabana ya fali, il faut ya ko kenera à la limite, o frotter moi na moninga tala. Makilo eza na kati ya Keina yango eza na kati ya Fali. O eza na kati ya Fali yango eza na kati ya bana wana. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, peu importe les bêtises que ces enfants vont faire. Papa na bango azana maman ba mamba ote ya bango. Binote? Ça c'est la sorcellerie. O bi ke na otela mutu muso so ninga a minimiser bana wana on a 21 ans. Yo na 21 ans zara na nini na diplôme nini ya malongo zala na on a 21 ans. Ba bimisa la biso ba photo na on a 21 ans. Baya ko lakisa biso bino ni so ba warrior na 21 ans, qu'est-ce que vous avez pu réaliser à 21 ans d'âge sur terre? Vous avez pu réaliser quoi? Et puis désormais quand vous passez, donnez-nous la procuration que Fali vous a donnée pour aller frotter dans sa famille comme ça, frotter ses enfants. Moi na ya za droit ko le bela papa na ye oui, en bien comme en mal oui. Yo pour ça ba témoigner so ba tumusu pour papa na ona ba mano ba sala yo. Hein? Oh non la camora bino bino mo pesa la tout le roi que bino ma famille parfaite, c'est ça qui toko mingi. Allez vous voulez maintenant venir éduquer les familles des autres parce que tellement que éducation ça ma casse dans ma famille na bino ya bon ça. Vous avez de foot, vous avez qui dans votre famille? Bozana banani na famille na bino. Ba ni plan malonga ni boyana ba famille na bino. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser dans vos familles? Oh pe ba fana pe ba ndolo be ba famille na bino bo kokate. Oh, non la camora bino sérieusement. Quand Fali a eu ses enfants là, bino bozalaka wapi bana wana bando linga papa na bango na état initial kino lelo ngako na moni bana na ba publier Saint-Valentin vidéo Saint-Valentin ya papa na bango na mama na bango nana na moni yango bana na ba publier yango wala bozaki na sujet ko loba place wana ezalaki te kindoki na bino bo bimisela mbuma miso zi mutema mabe bimisela mwana mukie bongo. Oh, ça n'a droit de faire la erreur parce que yo pe au salaire erreur na yo. Bana wana bazo changer chaque jour. Baba ndoko yana ba art na makambo belé na TV. Mais on sentit ba comme na ba réserve belé surtout nani Keina. Quand elle parle, tu sens qu'elle a beaucoup de freins. On a félicité qu'il live na bango na bi oh, mais oui. Bano ba sala ba live tongo midi poko na mokili mobimba ba moins âgé que bango. Boko yebisa bango te que bango ba vivre autrement, hein? Bazan a droit qu'on ça la live. Et ceux qui va continuer la live, yaki na live na sujet à papa na bangote. Ce sont des gens qui ont commencé à leur poser des questions. Batou ne pas poser bango ba question. Et batou là je parie que ce sont des warriors kaka. Ne pas bani ko poser bango ba question pour chercher à nuire à ses enfants, vous leur poser des questions pour qu'elles parlent et puis on va nous reconnaître bango des sorciers. So total bino pe bien bolinga falite parce que so bato balinga pena fali na ndenge ya solo, vous ne pouvez pas faire ça. A fallu de se lever.
Ce sont ses enfants, c'est à lui de protéger ses enfants. Ndenge kofi a protéger mon anae. Que bo simba sous bana na ngai te. Des sorciers boba mama mibimba bozana makambo ko sala ya vie na bino boko ko réussir yango te bozana baba na boboti batata na bango baza douteux baoye bana bien te ole bo luka na ba solution ba bana na bino moko propre bo luka ngote boke luka ya bana ya fali nde bombo pesa ordre na famille ya fali pendant que famille na yo moko na baboti na relation moko douteuse yo moko boti bana na relation douteuse o yo moko yebite famille na bino formule nango za ndenge ni bo uta wapi bokenda wapi boko maka ndenge nini sima nango yo moko ozui ba abandonna yo soki na 5 ans ti lelo ozo débrouiller vie na yo na ndenge mutu pasi oza na bakranda ya tata na mama na bino makamba sala pona vie na yo esimbaka te yebana mutu te batikela yo eloko te bapesa chance te ya ko réussir yo ordre ningo tchani na famille a fali na bana na ye mais Congolo ozanga eloko osala hein Congolo ozana temps musala finalement to yeba lisuta à la limite comme règlement des comptes to ça pena musala to sala pour to sala au milieu du village tango ça analyse na to pekisi to sala na tendance ya muto yo sepeli kolingai to pekisi te mais ana ba réserve sur zo lobela mutu il faut avoir de réserve bozana keto ya kindoki bosala pe bana nelote ba réussir na misu na bino bomona ba okende liboso na misu na bino bokomona parce que ko réussir abana o ezesengwa fali ko échouer na bango ezapeka esengwa fali yango na yebisi bino désormais boyaka na procuration fali yebisi bino que désormais je te cède le droit de répondre à mes enfants en public. Malade que vous êtes, excusez-moi, je vais encore le dire, vous êtes malade dans vos têtes. Pourtant yo leka ozo pekisa bana moko boya ba âge eza normal ba on débat na réseaux sociaux normalement biso des photos longues na réseaux sociaux donc ça déjà au-delà de 25 ans au-delà de au kokisi de 30 ans il faut longo na réseaux sociaux plutôt il faut longo pour comme da mukolo komeli to komeli alors ça la biloko ezali bien na réseaux sociaux pour que apporter quelque chose ko yaka wana te o finga bana bato te koya wana te oya finga bana batu de bo pekisa bana batu basala sous live te basa sortie médiatique te basa keloko te po yo nani yo kolo YouTube na bango yo kolo Facebook yo mto lesaka bango sombela bango biloko baliaka yo mto bokolaka bango po bana na baza suna droit koloba te eloko te donc bino bolinga yo na 21 ans balasa ko ba bêtise koleka na bana oyo babanda ko permettre yo parce que ba considérer mwana mukie aza mwana mukie nazana no mwana mukie bana muninga lo lingi bo kolisa bango vite fait parce que yo pensez que yo linga fali koleka linga papa na bango na lo bango bongo linga papa na bango koleka bango tu es fou tu es folle bana oyo sortie médiatique basali nano banda ko expliquer basala qui sorti médiatique du genre que bazo ya po ba ko répondre qui que ce soit bazala qui na problème moko na kati ya TikTok na une certaine fille na roche la bino photo nango kalatea na bota nde ko classer yango mais na roche la bino ngo so bo beti kutu bo mona ngo na coller yango na se ya miniature une fille qui ressemblait qui a des traits avec Keina. Et à combien que ça la vidéo tellement batemando tout nango mais à combien on sait lango lokula avimbela ngo mutu et tout ça là et tout et c'est comme ça que Kelia a répliqué apparemment Kelia a brutal par rapport à Keina a appelé sa photo son mot zo calmer petite sœur naï à tacler qui la fille directement comment dire qu'elle est plus belle que ma sœur est toujours elle est plus belle donc, comme la fille pensait que c'est qu'elle est plus belle que Keina Kelia est venue la recadrer pour lui dire que non tu n'es pas plus belle que ma sœur tu es à ta beauté à ta manière ma sœur aussi à sa beauté à sa manière alors au leki de kitorote et la fille à côté qui na live moko bazaki na kati ya live moko ba sololi makambu que non nani Keina abomi moto wana et puis c'était fini il sait que bon ça va chacun belle de sa manière et s'il ne prend pas ça en considération c'est fini oh mais ta soeur m'avait mal parlé tout ça là et puis c'est bon ça va c'est pas grave laisse tomber et tout ça là ba bongisi na bango aussi na en plein live et tant ba tikali wana nde ba bandi sikoyo ba tata bandoki babani ko poser bango ba question papa na bino pona nini bosolaka la papa na bino habité to bandaka ko solola
towutaki kosolola me tosolola suti apetina bino mbongo abandaki kotinda me asukaki na nzela. Donc tomesana déjà bongo mpo tovandaka ya mosusu ba 3 ans tosololaka te ba 4 ans tosololaka te mpo toyei kosolola ezalaka kaka bongo mata kita. Donc kasi yo nde moto ozorate na rate nde nini na rate te eza jusque là ba réponse na opesa normal na rate te nako nini ngai mbongo elobelaka ngai eloko te. D'ailleurs nasalaka mbongo na ngai na misombelaka biloko na mbongo na ngai na mifutelaka ba voyage ngai moko je vais payer mes voyages seul, je vais payer des histoires seul, eza biloko na ngai moko nasombaka ndenge moko mpe kaka mwana ya kofi pa alobaki asombaki mutuka na ye na mbongo na ye sikoyo akei na nini kindoki ni bombo bimisa place wana eza mutu moko aye kopose question bosolaka su te na Marco 6 mpo na nini habite depuis makambo eutaki koleka depuis la dernière fois tokutana su te me tobanda okutana kala tokutana lisu te depuis la dernière fois mama na bango mutu apekisa mutu wana mutu apose question mama na bango mutu apekisa ye leki na ye azo répondre à lui celle-là elle est en mode pétage alobela mama na bango mama nana te alobela mutu azo poser question. Pourquoi vous voulez être sorcière? Pour ni bozala kindoki volontiers. Azo tanga message mais celle-là elle est en mode pétage. Azo en mode pétage. Abaki pétage ou pétasse. Nase. Azo tanga message nase. Bino bozibo attribuer yango nana. C'est quelle sorcellerie les gens peuvent avoir. Mikolo bazi kindoki basangi si baye ko vandi sango likola bana bato ba fongoli mbuma miso loko ba ibu ba otala ba oninga ba pesa ngo mona bato. Siko na makambo nyonso na lobi wana bano mabeni basani. Na makambo nyonso na expliquer oyo. Boye bisanga mabe ya bano ezani. Fally doit se lever pour faire arrêter cette hémorragie. Fally faut tellement protéger bana na ye atiki bango à la merci de tout le monde. Ce qui maman la bango lelo azala kité bana o bazana à la merci des warriors. À la merci des warriors à un niveau kindoki o eleki mabe. Non, on a des enfants dans nos maisons. Tozana bana na biso na adolescence na ba âge bana na bazana bango baleki de seba comme ba adulte. Okoyoka ba osala ba bêtise koleka na bana wana. Il y en a. Moi na moko totala ku na États-Unis ku tabomi papa na maman na ye. Pona kaka je mwana na mwana za na ndenge na ya zaelaka soka za na adolescence soka bandi kokota na âge adulte bale malembe bana na baza bien éduqué muto akoloba warrior akotelema lobi le contrat za ndoki oza lokuta oza na baleki no très mal éduqué na banda kuna bino kuna bokoki bango na nte mongo kopesa éducation na bana Fally mwana mwasi ona sali musala bana na baza na plein droit ya kozala na pasi ya kozala na manque ya papa na bango. Peu importe bolo baki maman na bango comportement na ainsi de suite. Oui. Ezalaka ndenge wana abotaki bana na ena Fally. Bino Fally botinda batata mwasi na bino mama kulutu na bino na bandeko na bino bayaya na bino baki bota na Fally alors po bino boza na éducation ya bien tamba boyana bino bolakisa bango que non ata papa tinda bino mbongo te biso to kolingaka papa bino makasi. Il faut botinda bayaya na bino bota na Fally. Boza la bandeko na poto Fally bobenga bango ta Fally bano ke ne concert tanga zaki eloko te wana bino bozwa bopesa batanti na bino kuna wana mambo finga te yo peno ke pona ka Fally ta kunda za mukie ta nenga zala ta nenga binaka muchopi nani abenga ye muchopi te wana bino bozara wapi ka Niki wana bo finga na mutalinga ka neta wana te Fally avait de l'argent pour donner à Niki à l'époque là si c'était pas Niki qui lui donnait na linga kota mamola te mamba famille bato j'aime pas du tout. Si ko bino bombo la lelo Fally akomi wari akomi Fally akomi la akomi wari wala Fally azalaka na ba fan bazanga na kombo. Si bazanga ba fan bazanga kombo. Bazanga ba fan bazanga kombo. Bato bo finga na ba lingaka ye ka bongo. Batingama ye bavanda ye na nzoto. Ti ko ndima ko bimisa makila na nzoto pona muto yebi ke ngam na obokola ngam na opesa ye pa ya vie. Bino bo sakana ke? Bo ala ba sentiment bilobela ya koloba soki renverser ki ba rôle ndenge ezana otika mobali yango loko fo poko loba yo yebi pasi ya mona vous êtes malade yebi pasi ya mona Lem suku tu ya salaki atati ko bota na deuxième mwana. Yo soki ba pesa ki yo Fally à l'époque wana. Yo linga okoka. Linga ka musicien ka moko boye ba nitana na kati ya orchestre moko na quartier te baza wana. Bo linga na moko la po boye bi te ke lem su Fally muso ko bi ba pe kuna lobby. Yo ke linga bota na eba na total yo. Yo mto fongola mbanga ozim mbanga carré yo na ngo liboso telemi ozoloba.
kende kuna na quartier la te linga mutu moko aza na étape ya fali na début banda bota ne bana banda siko ko vivre pasi oyo mwasi oyo aboti na musicien yebani te ndeni ya vivre yango ndeni fo bando beta matolo du matin au soir pour me refaire vivre bana ko nourrir bana. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Que c'était différent? C'était pas différent? C'était pas différent du tout. Mandima ki angona ke ti maternité ne ke botela o bana. Malgré beauté na ezaki na nous douteuse to mo na to ki toko ne to ki toko te mais nandimi ko peso quand même bana. Ngamo na yeba te so mo na bimsa formule nini po kitoko ya fali boye bien ngotanga zumbong. Ndebo moni pena ka beauté. Pour à l'époque là on de benge muchopi. Boye ba ki ndeni banda ozala te. Boye ba ki beauté na epenza te. Mais moi si moko andima ki na beta na ye wana. Andimi tia ke maternité ake botele bona. Andimi akemba malgré condition ya poto mandimi akemba po abota na ye. Bon respecter atandambo ko. Bon respecter atandambo. Ana bereur na ye oui. Bon respecter atandambo. Ne soyez pas malade dans vos têtes. Pour ba même situation c'est dans ba famille na bino to yebite bino mo boy ça na bino kutu avant même azota zemi ya liboso. Yami balé lingé ça la jamais. Moi na oyo excusez-moi. Papa wangani ti papa yeko ndimena ki mukolo. Quel amour vous voulez que cette fille soit ait avec envers son père? Quel amour vous voulez qu'elle ait pour son père? Hein? N'est-ce pas que ça papa moutoune fois forgé bolingo wana po efanda. Et papa ngwa zala kana ete? Et papa ngwa yara na saisonnière na lobaranga yango nzambe. Il est là c'est en mode saison. Na lobango ta bongo parce que mon ekomelinga compliqué quand on a minute à kande matinga. Un papa qui est saisonnier, qui ne vient que ceux qui moi ndambo simbi er moko abunga pour quelle raison? So ko silikela mama ya bana wana ako silikela bana na ete. Il faut subir so ko ndibi ko bota na mwasi za tingama. Il faut kanga mutema oyeba ko faire privé bana te bana pe da ba koli ba ko mikolo à toi de prendre soin de tes enfants. Pour attendre fali ninga za fali wana peu importe les années fallait à reculer car au kita aza mutu article la succès libérateur article la milliardaire libérateur mais tu es peut-être c'est que Dieu réserve pour ses enfants là et là ba papa moko bazaka o ngaba na basi baza bana ko compter te merci mukola comprena que bana na basi mubasunga ye bana nyonso mibali abota ki après maman na boti 6 ake ko bota libanda o ngala lingi mona mobali azi bana mibali nyonso 5 abota ba voyou ba escroc dor ba lala kana cacho tongo midi pokwa ya basi mubakoma oboko la lelo babala bata malunga discours wana esila déjà alors haine na bino bo dirigeango bo redirigeango vers d'autres personnes. Autant vous aimez Fali, il faut aimer le sang qui coule dans les veines des enfants de Fali. Ce qui est la logique, na logique, moi na olinga Fali, il faut linga. Pour nezana ato lobi ndenge nini. Ato fingi bana na Fali ako linga yote. Yango Fali ako repousser binem suboye bati. Pourtant on finga bana na ya kitoko bon ba legio na kitoko ba lelo ti lobi. Toi sérieux. Ce qu'on a dit, il fallait ça la noni. Atinde lombongo, au finge bien. Makambo lega entre Fali na bana na ye na mama ya bana na ye etali Fali etali yote kane na uti ko lobo yeba Fali ka lobby ando komi warrior soit disant ndimi kute do sa 10 ans ki warrior boyo fungola mbanga oyo loba ke non o bana wana yo kene ko éduquer batu ya famille na bino bo kene ko éduquer bana ya famille na bino ba mal éduqué bo kene ko éduquer bana ba famille na moti na bingo na ba classe ba otanga ba classe boko eza normal ete ba otanga bien te bo laksa bango nzela nzambe bo laksa bango ndeni fo ba banga nzambe des sorcières bo ngbo ya laksa kindoki na bino stage ya kindoki na bino bo yo meka na ba famille batu bo kene ko sala stage pa na bino moko bo silisa ba stage ya kindoki na bino pa na bino moko bo tika bana muninga ba fanda ko bota mwana ko banda une année ti akoma mama mobimba boy na éducation na étude basali wana yaya yo zanango yo zanango oza kotata na mwana moko ta aussi ata 15 ans d'éducation bien atangi kelasi ya bien mwana muninga ndo ya koloba Fali nenga zaka fier na bana na wana bomona ka wana aloba ta zala fier na bango bilo musa o regretter ngo lobby o regretter le yote pour okotsa bana na makambo wana te soki kaka bofinga ki o ya bana na do bino ka tsaka Fali a protéger ka bana na ye na nana vous êtes malade
autant il protège ses enfants là, autant il protège aussi eux. Yangwana ki makabino. Yango bolo bomi benga ba warrior, bo doite, bo zala bongo, po, ayebi ke obo sa na bana na elo, ibo sale lango ye, bo balukela ye. Parce qu'on a norme de choses. Autant j'aime Fally, je dois aimer ses enfants, tous ses enfants. Car oh ya nana te na nana wana. Ngai ti makambu ya nana eleka ti esi sana koka koloba te, makasi e koka na koka te. Pona mi lobela comment haine ya bongo ko ozala. Soki muta na capacité ko bimisa degré ya haine wana. Pona muta sali eloko te. C'est que na capacité osala mabe ya makasi koleka. Ya makasi koleka. Donc bokota makambo te boloba te. Botika makelele. Po bato babimisa Fally ba finga ezaka babino. Po soki botika yango ke na ndenge moko belinge mema makambo te. Mais tellement que vous partez pousser les gens à parler de mema makambo nyoso. Certes, toyebi que makambo tanga bandaka Niki n'était pour rien. Et kokota ye après tant à Monique en pleurs à koti makambo à soutenir yango. Oui, elle a reconnu avoir fait du mal. A senga pardon. Yo nani po boya pardonner. A s'excuser, à se retirer de mamboana. Yo siko yo no nani po pardonner, elle a accordé te. Ça nous arrive tous de faire des bêtises. Au sali bêtises, moi, je se dit, sentiment le na koti, on a besoin moi qui bien parce que, on a boto langa mobile, alors faut dans ni ataïka ningwana. Oyo ko vano bien, na taki animé na jalousie. Jalousie, on a apporté les na ongange lo monte na sundola on a tikian. Na lo ba clair, hein. Lo ba clair. A salara mabe. Et tant à sali mabe à comprendre que ça qui mabe, loro la moi si nyonso. Loko la moi signé na jalousie tozala nango ngana boteli obana tozala na pasi ozui c'est vrai to boya na erreur nanga to na erreur nanga te parce que boya na moi sina mobali ba mbaleka ba yeba ata tina yebi ngote ayeba vraie cause te ayebite moi sina mobali ta ba vandaka tacle ya yo yebite l'homme soupe Fally a boya okuta na batika la ka bango mi balena niki parce que yebi ka faiblesse na ye ni oyo yebi ngote ke mobali musa ko zala boya okuta na mwasi na po yebi ke o faiblesse na ngai na ndenge na lingela ye na vie na linga na mwasi moko bongo te alors soki na lobi kaka que na vanda na ye 7 minutes ensemble et comme makambo mususu alors j'évite donc okuta na ete basi pe basala yango baza ana mobali moko yebi ke ngo faiblesse na ngai na okuta na ete na boyi nanga izala nango pe mususu pe ko boya ngo okuta ne pona ba raison mususu mais et ko zala pe bongo. Pour ce mobile là ko pardonner te po eloko mo elega na kati na bino c'est kazaka na bolingono ya degra ya liboma ya degra mabe po mobile déjà bolingo na opona ezaka eloko te représenter eloko te total la ngot oyo bobweno ya ke na die na petit na die na mais ce que ningisi mobile c'est kazaki na bolingono ya solo mobile ata na mwasi mususu soka lingo ya solo mibali bazala ndeni soka komi na niveau moko boy pona soni nde ba soda abomaka mutu pona soni ne mona mibali akoboyo ka pona soni amonika ke loko sale leki tellement somo mingi soka zongi siyo ba ndo rappela kaya afanda kuna to mobali o abotola ngai yo soka yoke to zonga ni na yo ndenga ko banda ko minimiser ngai alors naza abongo mais akena bolingo tale bele ya yo akei nango andima kene nango a profiter kaka na moto pusa koni na yo ka elengi malile leki makasi mais na sa mutema yebi que na manka bolingo nanga ya vie na manka pela muna linga koleka na lobi te ke za bongo na bi que ça peut aussi être ça donc tant boloba bolam c'est soit kaye na mutema bino boyeba te tant bo se permettre yebi ça ba ne bongo sala kaye pasi po ba bana na yi mwana na yo atoboti e wapi za mwana na yo ba wari boyeba ngwaza mwana na yo libomele karabino na mutute mambolo ba wana mwana na yo aza mwana na yo soki passe komeli e ko sala kaka soki lelo keina oyo to keli azu problème lelo da akufi boza sûr que Fally wana obeta concert bino ba wari bote beta concert atala ta bino nde place boko mesurer bolingo na zana po abana nde bo mwana ya rosa sangulo ko beta wana ndenge maya miso na miyo esangana nde bo comprendre que ce sont ses enfants. Fou que vous êtes, folle que vous êtes, vos têtes ne fonctionnent pas bien, vous avez un problème dans vos têtes là, bana bato bako respirer li soute,
bana âge oyo baninga nyonso baosalaka basnap baosnapaka baosalaka boye tomonaka bana wana basalaka snap na komba na banzemba papa na bango bazoposte papa na bango chaque jour wana bokumisaka parti wana te. C'est quelle sorcellerie bokumisaka te nga na koti na ba réseaux sociaux na bango nyonso namoni bapostaka même sans valate baposte papa na bango na nana kutu ye boku nana pardonner makambo bino bozi bolati yango lokwa neti keza faire na bino bapesa bino procuration pas fali ke boyinelanga bana nga na place na nga comme ça na ozongela ngo sima. C'est que naza très occupé na ba concert alors bozo ko yina bo lata ngo bo fingela nga na bango bo tokotala boni kindoki revenez sur terre bozali ba porte-parole ya falite boza ba avocat ya falite o fali apesa bino procuration ba ko lobela kai ayebisa bino angote surtout pas sur sa famille. Nga na kamora muto bolobi ke bolingaka ayebisa bino ke oya kosimba la famille nga to koyokana te mais bosimba la famille nae après bolingi boyokana. Oh c'est quel contraste ça. Boyebi kosala équilibre ya makambo te. Bana o bana droit ya koleka na réseaux sociaux et jusque là na live na bango na moni eloko moko te kandi na uti ko expliquer bino ya normal te o basali. A fallu de savoir protéger ses enfants. Certes, baso comme ba adulte déjà, ba komi da ba adulte, mais elles ne sont pas encore des adultes mûrs. Il faut que ça bango nzela bat bino ko batata na bino mama na bino ko so batali makambo sala ba réseaux sociaux ba okamwa bino. Po ba komitu na ndeni oza na temps ko se concentrer sur bana fali pendant que yo moko na kati ya famille na biso tala makambo ezali ko yo pesa conseil te na sagesse oyo la kisa biso na internet. Po ba tebele bo mona bango ba bimela bino na internet ya bala sino ko ba sage. Mais faut qu'on la vie de bango personnel autant la sagesse on est ça la rapena musala. Bo tout ne so da éduquer moi na ti 15 ans. Après cette éducation ti 20 ans. Yo ya yo na no yebite hein. Lem so na obotite. Keba. Ebele bozana na bozana bana. Ba warrior ebele bo finga bana bo na bana bo kipaka kutu bo zwaka tatango ya kobokola bana binote. Boza ba irresponsable. Bana bino ba mal éduqué. Bana bino ba na soubassement zéro. Tous la bango ba kokisa ba koma mikolo to la bango ngamini mondosa na réseaux sociaux. Lem c'est ba futur mitakala to mona na ni internet ah. Isa ba bana na bino bo finga bana ba fali. Bo mona bango déjà na déraillement moko ya ba genre wana. Bana bino ba fitir mitakala to mona ba sex step to mona awa. Bo éduquer na bana na bino totala. Prenez le temps d'éduquer vos enfants. Ole boya ko vana kala réseaux sociaux pour passer leçon morale ba vie ya batu na ba famille ya batu. Ba famille na bino moko to nanto koti te to sele enquête na katite. So to kote sala enquête na famille ya moko na moko azo lobela bana o totala na bango na famille na bango qualité ya bana bazakuna na qualité ya batu bazakuna to kokangote ba tante na bino ba tata mosi na bino ba makulutu na bino bana ndeni. Boya bino na bino ba kuluna na bino na ba famille na bino kuna boya aussi sangote boya na ba famille ya batu. Moi na bino soka telemi alobela mama na bino to koyeba ko to reconnaître ete. Boya loba na bana batu bomo la kisabon ke ba fa ba parfaite bino ne boza na droit erreur. Po ba onde banani ba on de vivre vie na ba po ba se petisa bino hein ba bana fo ba vivre vie na ba on ko se petisa bino avant ba loba likamu fo ba kanisa warrior aussi likate yo o loba ke o nengezana warrior o sala bango ni o sala bango lo monte o sala bango lo kote bo sala kanini liboso bo pesa ka falimbo ah boma da bana ba sona doit vivre vie na bango te likona bino maintenant bino boko bino ko température na bango fo ba thermomètre na bango po ba température na bino po ba loba te bana oyo ba ko réclamer jusqu'à la mort leur père, c'est leur père. Aza géniteur na bango baza na droit ya ko réclamer à temps et à contre-temps, baza na droit ya ko loba o bango ba sepela nango te. Et puis ça c'est un vide. Bano aboka misam papa, eza vide pona bango. Vide wana ko se faire sentir kaka ti mukoloba kufa boza na vide wana. Et ba na droit ko réclamer. Alors ça poser bango question, boza na droit ko sa hauteur. Ceux qui en plein live question moko elekani na systématique, il faut ba répondre. Ba répondre na lokuta, po ni ba voiler, po yo nani, po so ba lobi vérité ro silika. Silika, kene ko yebisa fali que ba lobi bongo yosko tuna fali so que senga interview pas fali yebisa ke fali bana ba lobi que o sala kaka bongo zong sera boy yo lobi nini qu'est-ce que tout na et que tout ne sait répondre kene ko tuna fali yo mutoza journaliste yo mutozali warrior numéro 00 yo mutoza fan numéro 001 ya badge numéro 1 va pas passer badge ba tunisi va passer nanu yo zwa kasi micro kene pas fali boke tuna fali que non fali bana na o ba lobi boy
Après, c'est une réponse. Yo mutu ba pesa procuration. Ke tout na ye la biso sko vidéo. Ye la biso. Soko ayebisa ote ke non na famille ne boko tarate. Ayebisa bino ngode ya clair. Maintenant sko boko na famille ne tala bino na nini. Soko ayebani be pa bino so bozui. Bana na mabenini basali. Boyina bana batu poni baleki bino na kitoko yango soka bino. Po bana na baleki bino na kitoko baleki bino mayele boyebi. Bino mbo fanda rapport robeta lisona na bango baleki bino na kitoko na mayele. Na éducation baleki bino le 3 la baleki bino. Ya tembe kutezate. Po yo moko nengo za wana so tozongisi 21 ans ya bango to 18 ans na bango to tala sko vie na to tala vie ya yo na ba parents na ndenge ni ezalaka désordre nini ezalaka na kati wana okokoyeba ko supporter ngote hein oyeba ko supporter ngote heureusement ko yanga bakufa la baoda akala okokoyeba ko supporter ngote. Alors tika bana batu zongela 21 ans na yo 18 ans 21 ans na yo ozi ovandi siko bani ko concentrer to la pena que est-ce que makamana bisa bana baninga o ngata na ba age wana ngana ndo sa nini na tata na ngato na relation nini na ba ndeko na ngeza ndenge nini bana na biso 18 ans ya famille ba ndenge nini bana biso ba 21 ans na famille basala ka nini bazui de diplôme combien basala ka ba réaliser déjà nini tant retard nanu ya famille osilisi après ozo reflet ya bana ya fali après si monongo oloba po mona ke mama la bango sali musala malamu asali musala malamu makasi. Alors ressaisissez-vous. Taisez-vous et sortez de la vie de ces enfants. Elles ont le droit de faire leur live, elles ont le droit de snapper, de parler de ce que les gens leur, de répondre à toutes les questions que les gens leur posent. Elles sont libres. Elles ne sont pas là pour venir à chercher à plaire à ceux qui warrior so bandani. Non. Elle a besoin qu'on plaire à binote parce que bino bosala la bango nini. Parce que bino na famille na vie na bango bosala déjà nini. Ngala bano mona ba fan na solo fallait ba fan o bazui batali te na benga ta bano na privé. Biso ne abonné papa pesa raté biso to sangisa simongo to ke no soutenera bana wana. Mais to pesa bango conseil. To sala comité moko boye et que nekuta na mama na bango mekana ko pesa bango conseil. To sala comité biso ba wore to linganaka ya France to mekana ko pesa bano conseil que bana to sepela te ndenge bo sala boye. Bon ndenge na papa bino bozo yoka te bo biso ka nibi na biso ndenge to ba wore to linga bino mingi bon to futela bino classe to zo pesa bino boye to pesa bino ba to offrir bino ba vacances. Bon mekana o sala ngo. Bino boye bika ofinga. Donc tout ce que vous savez faire c'est les insultes, venir dénigrer les enfants de soi-disant la personne que vous aimez, vous allez dénigrer. Yo nengo za wana mwana na yo baba ndako dénigrer yo koka okolinga muto dénigrer bana na ndanga na mituna ka congolais mutu ne za na problème nini parce que tango zo loba ko lingi fali et que makila ya fali zo finga yango makila ya fali o dénigrer yango elingo loba ni po yena tata ne bana droit ya ko bebana po ba bongisa kaka c'est une famille ba ko ata bolobi ndenge ni ata ko to bango komi et atteindre niveau 00 ba loba na kaka makamne so ba loba na o ba odi na bango ezalaka bana mengala kama abino. Vous croyez que leurs parents ne sont pas au courant de ça. Bayebi, bon ça sûr que ti ba bongi saka na baye ko bebi sa ti pe ba bongi sa lisusu na bino boye ko intervenir. Boye bi saka mukoni bino bo intervenir pour na falia ba bongi sa na bana. Bo intervenir mukoni. Bon ça sûr que tamba ko intervenir wana niyo sona ba loba na ngote. Makamine se lekana kati ngo bayebi ngo te bayebi ngo. Ko silika na one se bazana ngo wana ba ngo ande bayebi na dimension ni ezali place ni ezali. Bo changer bango papa nde bo moni ke bango ba mériter fali te bo changer bango papa bino boko baba na fali kati bo komate bo sala yango boke na leta bo sala yango bino boko baba na fali adopter bino pour la wana ba mériter ko za bana fali te bino bo mériter ko linga fali ko za bana fali ko leka bango ba fa na lombo bazala bile mais bana lombo bazala te bazat bo za sûr que pour lombo botala mwasi moko bo makambo legala kuna po internet ezala te bo bien siko ba fa na lombo bazala pina minito mais bana lombo ba continuer ko zala. Ba maman la bango peu importe ba maman la bazala multiple ba continuer ko zala zala bango nyonso ba pesaka kombo ya luambo siko yo ndenge yo zawana tango fali succès ne ko silo za sufa na fali te po ba fana ba jibe na ba wera bazalaka ya makasi yo ba obunda tuna bango siko lelo basuka wapi siko so ba ndeko finga bana ya baninga basuka wapi po bana ya jibe na ya wera lelo ba ko ba masa kutu ba camarade bazaka ba master banda ti le bazaka ba master malgré ba ko finga na nyonso batu ba finga na basala boy donc bino boza ba boa mu pepe bo leka boza mu pepe boa le côté à degré que je donne la force à ces enfants mes chéris gardez votre force soyez fortes. Elles vont passer tous ces warriors là que vous voyez dès que le succès de votre papa va s'arrêter là ils vont tous passer. Excusez-moi, ils vont tous passer.
Mais vous resterez, vous demeurerez les enfants de Fally. Ti Mukoyo Soya. Et faites la fierté de ce nom. Et moi, je serai là pour rappeler, attention à Simi Nzete, pour rappeler à tous ces warriors qui parlent aujourd'hui là que vous étiez foutaises. Dans tout d'abord, quand bateau ba finga na pona kofi na fuera na jibe, ba finga na ba famille a wera na jibe na basi na bango, ba azawapi, wera na jibe ba camarade. Yangote, ba lire à place morote, ba beti podium morote. Les malades, vous avez un problème. Laissez ces enfants vivre leur vie normalement. Ne soyez pas là bas juge Anzela ba kindoki na bino boluka rolé na ba famille na bino tellement beaucoup na ba kindoki sans frontière beaucoup bimisa di bana polo la sa haine na bino bana baninga beaucoup ne ko enseigner bana na ba famille na bino bola ki sa bango ne il faut pas se tenir ne il faut pas vivre bobo ko la nanu mwana ko banda 0 ti na ba âge bano bazana ngo total éducation na bango total instruction na bango total niveau na bango de ya vie bongo to ya siko ko sa débat. Tant que na ozana bana oyo yo komisi ba touté na vie kanga mbanga na olongo na makambo on vous a jamais donné la procuration de vous humilier dans la vie de Fally le quoi net comme à votre gré comme vous le voulez na pesa bino privilège wana po yo nani tata tina kuta vandi akangama kuna soka beti bombe moka bungi po yebi ke obara bana na bino sikota bino boya kolo yo le bana compte nini procuration wana nda pesa bino. Foutez-nous la paix. Botika bana ya mutu bavanda kimia. C'est vous qui allez alimenter des choses où ezoko tsaka ba problème. Bango mo ba kolo para papa na bango na mama ba lobe loko te sino ba tata bo kanga pe minoko na bino. Bo mikolo hein? Ata to luka kolia na YouTube. Bo sala ngo pe na moi équilibre, moi ndambo po sala moi bien. Oh non. J'ai eu pitié pour ces enfants. Niki menga sambela pona bana nao. Bandoki bakoti makambo sambela pona bana na yo nzamba bomba bango. Les erreurs ont été consommées. Tu as eu à demander pardon. Je crois que le pardon a été accordé. Nabi qu'il fallait pas ramuta rancune makasi m'a trouvé place ya koyeba kolongola makambo surtout likolo ya bana so kolimbisa nikite bana na ba bana na yo bana na ba na besoin affection na ba na besoin appel na ba na besoin ya yoza la lokola papa na bango. Alors tant que ça la maté ba ozana vidéo la bandolo barango kaka parce que vidéo la ba viva na bana bo mwana tina ki mukolo. C'est toi le père qui doit savoir réparer ça et tu es le père qui doit savoir taper sur la table, faire taire à tous ces warriors là qui insultent tes enfants. Ceux qui bano ba kufi les à la perte na yo perte à warrior moroté. Merci et abonnez-vous. Au revoir.